bolingo ya solo ezali katina Yesu. Balandi ya chaîne na biso Océan du Congo. O molongo mobimba nzambe apambola bino bisika bozali. Pe bandeko bazuli baku ya kolanda ngai na nzela na Facebook nzambe apambola bino. To zongeli émission na biso Cri du cœur. Après ba événement nyonso to sali ba mwa ebele to lobela ngo soute lelo nzamba pesi biso makasi pona émission oyo Cri du cœur. Cri du cœur eza émission oyo to lobaka ba réalité o bato bazo vivre et ba pesa biso ba histoire na bango no yo biso moko to yebi. Lelo to zobeta lisolo moko ya pasi pe ya esengo pona couple moko basa na Belgique couple na ebiango malamu ebiango vraiment malamu mendenge zala kaka to garder anonymat to bomba ka kombo to kopesa mobali kombo to lingi mwasi pe kombo to lingi topesi mobali wana kombo Gradi pe mwasi topesi ye kombo ya Christevi. Ça dit Gradi na Christevi bazaki na Kinshasa lokola bana nyonso on ko va na Lemba na avenue Lubudi. Si ma station, super lemba. Alors Gradi azaki na baninga na ye bazaki lisanga mo wando benga bango les 7 patrons. Tangu ya langa stars. Alors mukomo bakenda komela masanga na baninga na ye. Gradi parmi baninga bawaki na muninga na emo comme na Miradi bameli masanga Miradi alangwaki Miradi tango alangwaki azongi na ndaku papa ba Miradi asilikeli Miradi abeta ye azui Miradi akeko tika ye pa ya ba Gradi abine tika mwana nga abine bomelisi mwana nga masanga. Oh, Gradi azalaki na chéri na ye ndenge ba jeune nyoso bazalaka kombo na ye Christevi. Alors bavandi Miradi azongaki pa bango ba arrangela papa bango. Gradi azali na bandeko na ye na poto babengisi ye. Tant babengisi ye ake poto babotaki mwana moko na Christevi na Kinshasa. Tango akomi na poto abinga ifoka na bala mwasi na ngai abengisi mwasi na ye akomi na poto Christevi akomi na poto bavandi basali mariage sango abenisi bango libota balia mbongo makamu nyonso bafai na poto toyebi te na façon nini bino bana poto boza boyebi ndenge ezalaka. Gradi aye obela mutu ça dépend ta mémoire donc liboma to lobaka Gradi abeli mutu donc moyen te donc et ça li batan ebele moi sur à compatir na Gradi afandi à maîtriser mobali ya bimaka makolongulu aketi na matonge na Belgique bamone makolongulu un homme intelligent, intègre,
abeli mutu na poto. Nous ne savons quoi dire. Et outi na famille, et mobile peut monter Équateur. Parce que Équateur, pas en avoir qui soit en habité. Et outi na famille à moi si, tu es outi na bandeko kuna na mboka poto. Batu musuba bi omoni kisi mobile ya simba ki. To ba ki nini ta ba petro ba ya ba viet ba vie. Bino Belgique bo yebi ba vie. Ta ba vie makao ba salaka. Ba petro ba ya ki ba ngaluka bo maloba nyoso ko ko lobe lobami. Mais moi na moi si oyo atikala kokoma infidélité pour la mobali na ye. Christopher abi mobali na ngai na uti na ye na pasi. Quand ça serait appelé les 7 patrons. Ti lelo nazo betelo lisolo ya 2020 bazali. Mwana mwasi wana anyo kwa miboye na kat na Belgique. Anyo kwa mi na pasi makasi na kat na Belgique. Kolela. Koswana. Batu bafinga ka bafingi. Bo baloba ka balobi. Mwana mwasi azokoka te. Mibali baye omoni petit puana. Omoni asimba ekisi. Esali boye. Yaka to linga na bi jamais. Ngai nde naza a. Mobali nanga kaka ye. Maman. Mobali abeli liboma. Azobet langa lisola bi mukomusu akeboe. Baebi se yaka eto moni kradi na matonge kuna azodo mobali li atambola ka makolo ngulu batu bakoma osekaye perte ya mémoire. Mais moi si azalaka fidèle na mbali. Ba tentation nini te. Ba pasi nini te oya lekisi. Ba problème nini te oya lekisi ya pasi. Mwana mwasi na koti le sambo. Akoti le sambo akeko luka nzambe. Abondeli na bakisi na bino apoto abondeli ensemble ya ona zoe biso soko zobela oyepa nzambe soki nzambe alobi okobika sans kisi bien soki nzambe alobi lotende komela kisi kende pa minganga. Abeli, 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 abeli. Moi si le sambo, moi si le sambo, moi si le sambo, moi si le sambo. Le sambo, le sambo, le sambo. Nzamba yeko yoka mwana mwasi wa. Ayoki Christ vi. Lelo nazo ebisayo. Gradia zonga bien. Betla nonza maboko na lisolo place ezali. Gradia zonga bien. Mukolo wana bengi nga abi papa. Muninga na abimi aketambola. Aketambola ye moka koma komema mutuka. Bandeko na ngai na beti lisolo oyo pona yebisa yo mwasi. Lelo ba jeune fille ba maman ba papa ya poto bobima sango mabe. Bozo bosa na passion mobali ya mona pona yo, passion mwasi ya moni pona. Mwasi ke poto asali be fort abengi so mobali okay, tango komi kuna o se détourner.
Mobali amoni passe abengi so mwasi okei tango komi kuna o se détourner. Est-ce que koki kozwa exemple ote? Tala zo ba boyebi déjà couple yango. Mais na botanga bakombo. Exemple ya Grady na Christevite. Et loko nini sala kabino basi ya poto. Bokabwana mibali na bino ya poto. Eloko nini esalaka bino mibali ya poto bokabwana na mwasi ya poto. Musicien moko ayembi eloko ozoluka libanda eza nango awe pa na ngai. Nini yango ozokendo luka libanda? Esoko okoza lokola mama ote. Yoko koza lokola mama ote avandi na mobali ne mobali abeli liboma. Mais supporter ka mobali wana. Be mobali liboma kola ne na mbetu ndeni. Mobali liboma koza ndenge nini? Mais mwana mwasi na supporter. Yoko supporter te ndeko na ngai. Na yebisaki na lobi mama. Ndenge Bible Yesu aloba ke lisolo mwana mwasi ba beta ngo partout. Nga na kozanga te ko beta lisolo na yo bisika nyonso. Est-ce que ndeko nanga bisika ozali? Okoko supporter te ba pasi na bisengo. Tant oba na toba pour les meilleurs et pour les pires. Est-ce que yoko supporter te ndenge ndeko supporter? Mbote na ngai na couple Miki Mimi ezande bino nzamba batle bino. Mbote na ngai na Micheline Pombolo. Mbote na ngai na Claude Lese Sanga, l'ami d'enfance. Mbote na famille na ngai, famille di Kiese Fosca na Simbarata Onyo Sora Nene Zana mobile na opasi ata bisengo. Kato na Canada vana mbaye no passe ata bisengo. Ana petite sœur vana mbaye no passe ata bisengo. Mbote na ma fille wasaka bolamu pona ngai Fariana mbote ya ngwana. Mbote na le presse Muntseki na Modeste Nsibu. Mbote na bana nyoso ya Sonabata. Mbote na mama Louise Ndona mwasi munene ma sœur. Mbote na mon ami Tide Ntangweno. Webi suite. Tuva na matondo kwa mvulusi. Tide Ntangweno. Mbote na bana nyoso Sonabata. Na autorité morale Pepe Mavembo. Est-ce que toza fidèle na mabala na biso? Qu'est-ce qui fait que to kabwana? T'as la cri du cœur, oh Yesus. Qu'est-ce qui fait que to kabwana? Toko supporter ba pasité. Mbote na bana nyoso Madimba, Gerard Nzetima. Mbote la babokilo na ngai papa Jean-Marie Bokulaka na mama Hélène Chomba. Mama Vicky, mama Georgine. Mbote na famille nyoso. Na pesi bino mbote bandeko nyoso ya kola na mbanzango. Mbote na Mawete Rita de tous les temps, partenaire privé. Mbote na yo Flora Nitungolo. Mbote na yo Aline Onkoy, mon ami. Mbote na yo Marie Joana, Jana. Mbote na yo Janine. Mbote na yo Mami Longomo. Tous à la fidèle na mabala na biso. Pourquoi tozo kabwana? Mbote na yo Benny the King of the King. Mbote na yo na mama Lili Saya Lompinga. Na famille Saya pe na famille Lompinga. Mbote na yo couple papa Ozena mama Chantal Ayao. To umela kona libala lokola Mimina Miki. Mbote na bino bandeko nyonso bozola nangai.
mbote na basali na nzambe nyonso o balinga ko divorcer bazonga mukesima mbote na couple pasteur Israël na kat na France Israël monde mbote na ba marié nyonso mbote na bino mbote na bino mbote na bino Solange Dikiese yayo yangwana nzambe apambola soko sepelaki na biso tozozela yayo lisolo tindela biso lisolo tobetaka masolo ko fabriquer te masolo eza ya solo nzambe apambola yo na kombo na Yesu Kristo bayo